Bandeko balandi mbote na bino oui malamu na kati ya émission na bino Face B de l'Europe car ndenge to bandaki yango pe ko lobela bino Face B de l'Europe eza émission oyo ezo kundula makambo oyo ezalaki na Europe oyo mona na raté kasi lelo biso na kati ya émission na biso Face B de l'Europe tozo la sabino ba mabenyo so wana oyo etala na poto oyo batama na poto kasi biso awa to mona yango te pe ba lobela biso yango te mingi ya batu bafandi bazomona ke Europe eza penza paradis misusu balobi ntango mosusu ezali felo mais réalité ya oyo toyebaka te tokomona yango awa nyonso oyo ebatama tokomona yango awa na émission na bino grâce ya chaîne na biso oyo tobengi Vuvamu télévision batata bamama mbote na bino mpe lisusu kasi lelo na kata sujet na biso tokolobela bino ya koyeba entre mutu mwindu na mundele nani penza azalaka bolumbu mpe azalaka na bilamba te nani azalaka bolumbu mpe azala na bilamba te ntango mundele akomi awa na kati Afrique akutaki biso na ndenge akutaki biso akei tina niveau ya kolongola biso makanisi ya kolongola biso nyonso oyo ezalaki na bomoi na biso akomisaki biso mpe tondima oyo nyonso ye alakisaki biso po abomaki bagénération nyonso oyo bakoko na biso azwaki bataki na bango na exportation awa na Afrique ezalaki so eloko moko te batangisi biso ke bakoko na biso bayebaka bilamba te bayebaka mpe eloko moko te bayebaka eloko moko te bazalaki kolata mangwanda mundele kutu nde mutakomelaki biso mangwanda yango elikambo ya kokamwa kino lelo na kati ya bekole nyonso tu na kati ya Congo bazotangisa nanu bana na biso bongo to pe na kati ya Afrique bazotangisa bana na biso ki baparents na biso bazalaki bato moko oyo bayebaka komisipa nzoto te mutu ayaki kolakisa bango komisipa nzoto ezali bongo susu mindele kasi tolobaka mingi soki biso tolobi bakoloba te bino eza nango ndenge ozokende na niveau ya kokosa tofu mokusu alobi to mpe bandeko mosusu bazobundela conscience ya bayini bakoka koloba bokoloba mingi nini oyo bazokotela na bango po eza makambo na bango yango moni bazolobela bongo mais biso tokendaka mingi na bapreuve preuve ezala po elakisa biso réellement est-ce que mutu mwindu azalaka bolumbu to azalaki ya kolata est-ce que mundele nde mutu ayeko kolakisa biso kolata bilamba lelo tozomona ntango mosusu befe oyo tozomona awa na kati ya Afrique mundele nde sikoyo azolinga penza atika biso penza nde bolumbu tokomona meme elateli ya bana biso ya basi na bana misusu mpe ya mibali bokomona ke bazokende mingi na kotikala bolumbu balata ntango mosusu mwa coupe ya moke to mpe elamba ya se akei nango mpe abimi libanda bato bazomona ye mpe azomona yango normal yambo nanu epai ya bakoko na biso kaka oyo bauti kozala indépendance ezalaki pasi mpo mona mopende ya mama na yo soki omoni kwisa mama na yo ozolaki noza libabe eza mabe makasi yo ozala mama bokilo pembeni okondima kutu te keno omona ta forme ya mama bokilo ezalaki interne na kati ya culture na biso na kati ya na biso mais wana ezalaki kaka période ya indépendance c'est vrai que lelo omona mama alati coupe ya moke azotambola mpe na mwana na ye bato nyonso azomona ye mpe ndenge ezaleli ndenge ntango mosusu babotela ye mais bayebisi biso eza ezaleli oyo bakoko na biso bazalaki nango soi-disant mais lelo na kati ya émission na biso tozolinga to découvrir est-ce que réellement biso tozalaka bongo to mpe bakomisi biso nde bongo to mpe bizali ane wuti esika mosusu nde baye kolakisa biso yango batata bamama lokola tofandaka esika moko te télévision eza bilili télévision eza image bato bamona image baloba est-ce que ya solo to eza ya lokuta tokendaki na niveau ya kodécouvrir yango nalobi napesi exemple awa soki omoni bolumbu ya mama na yo eza libabe bobo imagine mpe lisusu soki bazwi foto ya papa na bino ya bolumbu
nandimi te ke bana ntango mosusu bakoluka batala yango batangisi bato na kati ya bible ke Noé azalaki na bana misato. Noé ameli masanga mpo atikali bolumbu bana na ye baye batali foto wana batali bolumbu ya tata na bango nde mwana oyo atalaki bolumbu ya tata na ye nde azalaki na libabi kosuko soki ozwi ekeko ya Noé ozwi otie yango wana olobi no oyo Noé wana aza mpe bolumbu soki nyonso ozotala ye bolumbu soki eza de génération en génération baza mpe na bababe parce que oyo bozotala eza nzoto ya tata na bino batata bamama nyonso eza ngomba tolobaki na poto eza paradis te au contraire eza lifelo tozonga tolakisa bino preuve ya bilili mpe ya nyonso tolanda nanu image oyo tosalaki reportage na Paris précisément na Tour Eiffel isiki bato balobaka Champs-Élysées nyonso botala sikoyo forme ya bikeko ezaleli wana botala bino moko eske eza na bilamba to eza na lolenge oyo nzambe asalela ata mosusu bato to baza na bilamba te nsima nango toya kosolola na bino toloba sikoyo tosolola mpo bango balakisi bilembo na bango bazalaki na bilamba to bazalaki na bilamba te biso mpe toye na bilembo na biso oyo toyi totalisa bino juste après indépendance totala sikoyo biso na bango soki ya solo banani oyo bazalaki na bilamba mpe nani alakisi moninga kolatelamba matondo mingi kuna na régie otyeli biso elemba. Demander à mes frères et sœurs de venir visiter toutes les statues ici à Paris. On va vous dire qu'en réalité, quand ils viennent ici, les gens ne prêtent pas attention en réalité. On ne prête pas attention parce qu'on fait plus attention à la Tour Eiffel parce que je veux faire des photos à la Tour Eiffel et ces photos, je vais les montrer à mes frères et sœurs. Mais ce qui se passe réellement tout autour, les gens ne prêtent pas attention. En réalité, tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est une malédiction. C'est une malédiction qu'on est en train d'infliger aux gens. Pour nous, le peuple africain, de regarder ça. Nos enfants sont en train de regarder des choses comme ça. Et nos petits-enfants qui se promènent avec les enfants n'ont jamais vu le corps d'une personne. Les enfants n'ont jamais vu le corps, n'a jamais vu le corps de sa mère. Un fils n'a jamais vu le corps de sa mère. Mais quand il arrive ici, il a la facilité de voir le corps d'une femme sans toutefois, sans inquiétude. Et c'est gratuit. C'est exposé. Il faut voir la nullité de son père sans même savoir à quoi ça sert. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande franchement de bien réfléchir. Les gens qui viennent ici juste pour visiter la Tour Eiffel, où réellement une personne éveillée va tout voir tout ce qu'il y a ici tout autour. Est-ce que réellement c'est une vraie vie qu'on nous expose ici? Est-ce que réellement l'Europe, je veux dire la France, c'est moins un beau pays pour nous? Parce que si jamais c'est un beau pays pour nous, ça veut dire que la France va cultiver une culture, bien une civilisation assez noble pour tout le monde. Mais exposer une personne nue, un papa nu, comme ça devant tout le monde, devant ses enfants, je ne pense réellement pas que c'est vraiment une civilisation que tout le monde peut apprécier. Donc moi je demande à mes frères et sœurs de bien faire attention à tout ce qu'on est en train de voir sur les murs ici en Europe, dans les statues ici en Europe, de vraiment faire attention parce qu'à travers ces statues, automatiquement, c'est comme si on nous envoyait des messages, c'est comme si on nous envoyait des signes, c'est comme si on nous envoyait des précisions par rapport à quel genre de personnes à qui vous avez affaire. Voilà les genres de personnes auxquelles les Africains ont affaire. Donc, ces personnes qui sont comme ça, qui ne connaissent pas, ils n'ont aucun pudeur. Voyez vous-même quel est le genre de réaction que ces personnes-là peuvent avoir devant les gens. Comment est-ce qu'ils peuvent vous maltraiter? Comment est-ce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire? Parce qu'ils sont d'abord sadiques. Exposer ça comme ça, c'est malsain. Donc mesdames et messieurs, on va marcher un peu, voir un peu d'autres statues et puis après, on va essayer d'en parler avec vous dans les prochains jours. Dans la carte à Boulumbu, dès que nous avons dit que nous sommes allés à Awa, dès que nous avons dit que nous eza kutu mwa malamu te mais eza mabe mpenza eza mpena mabe parce que kotala bino moko nde badesine nzoto ezomonana nete nzoto ya bonengwa oyo ezomonana wana ezomona eza nzoto ya bonengwa tokende esika tata azali bino moko bozomona mpona kolakisa bino keno baza en réalité bolumbu baza motakala eza mpenza yenge te
na misu ya bato pe na misu ya bana biso mingi bayaka somoni mwana zongi Afrika zongi ngasolata bilamba te parce que déjà na bomo itope na civilisation na bango baza na bomo ya bilamba te donc baka bato moko oyo batikalaka na lolengi batikalaka wana donc tina âge ne balobaka tona na 21e siècle mais na kata 21e siècle tozala sikoyo na babikeko ndeti ndakisa ya boye awa mpe baza na molato te baza mpe na molato te donc nyonso oyo bandeko toyebi te tokoki kolobela yango ndenge nini mpe tokokosalela yango ndenge nini bo imagine bino moko eza na kati ya Paris eza mpena mawa mingi mpona biso soki tokobi kolanda bato oyo to tokobi kolanda loposo pembe mpo oyo nyonso eza bondoki oyo na kolika elongo bani mpenza te na kati ya mokili ete bato bavivre na lolenge oyo nde batata na balenge wana tozokoba kaka mwa moke kolakisa bino mpe komonisa bino ete mokili ya loposo pembe soki biso bayindo tolandi yango eza liwa mpe eza kosatana ya makasi mpenza kosatana ya makasi oyo kokumbela biso mababe na mababe mpo ete bomoi ya boye tokoki kondima yango te biso moko kaka ata kutu mama afandi na bana na ndako likolo na ye kaka ezomonana bamama na kala akosepela nango te keno likolo na ye kaka emonana to mpe mole na ye emonana na miso ya bana na ye donc eza mabe makasi eza mpe likabe makasi mpona biso ebotala awa omona ntango azoya siko mwana oyo ya moke amoni boye na mwana mama na ye bolumbu na mwana tata bolumbu eza eloko moko te po espace ya message da komona yango na bomoi na bango eza nango normal ya kotalaka bolumbu parce que ntango expose bikeko ya bolumbu ça veut dire que bozolakisa ndenge mode mpe civilisation na bino ezaleli na kati ya mokili donc batata mpe banengwa eza mpasi makasi yango tozosenga epai na bino toza na vigilance tozosenga na bakonzi ya mboka civilisation européenne eza civilisation biso tokokolanda te na culture nazo mpe na biso ozala na incompatibilité ya makasi mpe na balolenge ya makasi ekopesa mpe baefe moko eza ya malamu te tosengi na bakonzi ya mboka botika bana na bino to bana ya Congo to bana ya Afrique bakoka kokopie civilisation européenne botala bino moko ndenge ezaleli na kati ya mokili na bango sikopa na biso ozalela biso ndenge nini tokende tokoba po tolakisa bino susu mwa bikeko mibale to misato ezanga na kati ya centre ya Paris donc toza na nsima na biso eza Tour Eiffel bozomona yango malamu eza likambo te ke tobuki yango mosika te eza mpenza toza na kati ta mosusu baimage ya boye bandeko mosusu bapretaka attention te mais biso lokola ezoba homme spirituel ntango toye tozotala déjà na baefe na makambo nyonso tu tozososola malamu ete elongo bani mpenza te bomoi ya bato kokozala na lolenge oyo batata mpe bandengo toko bakolanda bilili mosusu po ete tokoka bongo kososola nini yango mpenza tolingi toloba na bino matono mingi bandeko balandi eza bongo mosusu mosali na bino tata pero na kati ya bamwanisi nsambo wa motebi toye bongo lisusu na kati ya mabele ya Europe tozali en plein centre ya Paris esima na biso ozomona Tour Eiffel mais eloko tolingi totalisa bino awa eza makambo oyo tolikuta nango awa eza makambo ebele bato bapretaka nango attention te mais biso toye ntango tokomi en tant que homme spirituel en tant que moto azokundela bayindo eza na biloko mosusu ngeli ekoma bongola mosusu makanisi tomonaki dernièrement ke babilili to mpe baimage ebele oyo ebimaki na Notre Dame na l'air dame de Paris oyo ebutikaki na niveau ya Paris awa tomonaki bikeko moko ya bizarre bikeko moko mpena ya malamu te mais awa toye susu na centre ville mais tozomona tokokosuta nini bikeko nyonso oyo tozokuta awa na kati ya Paris bandeko eza bato mais bato nde baza elongo aza bolumbu baza ata na elamba moko te baza na eloko moko te na nzoto na bango oyo ekoki koziba nzoto na bango donc badestine bango basali bikeko wana na bolumbu ya bonengwa lokola mpe ya botata oyo badestine yango mpena na mobimba na yango alors que eza mpenza malamu te ete bato to mpe mutu atikala bolumbu na miso ya bato bongo soki mutu eza azoyoka soni ya kotikala bolumbu na miso ya bato boni sikoyo mutu basala ekeko ya mutu ndakisa ata ya mutu ya lumumba to mpe ya mutu moko biso toyebi me batya bolumbu na ye bato soko babongo komona yango polele eske ezali bonzambe to ezali mpenza nde bosatana to tozomona nde batata bapanengwa toyaki bongo so mabele ya Paris tolingaki te tozonga sans ke tokumbela bino mwa makambo ya mike oyo tomoni nde na ntina ena tosenga epai ya cameraman na biso moko kosunga biso tomeka kotambola mpe tomona bikeko oyo tozali bongo susu na yango mpona mokolo ma lelo kolika ete awa bozomona totalisa bino bikeko moko eza awa toyebi mpenza kombo te apparemment aza motu moko moi rotoli na niveau ya awa ebotala bino moko bolumbu na ye emonani polele bazodesine moto ata bolumbu donc soki même ata tomonaka kino yesu ye moko par exemple azalaki bolumbu mpona bango eza nango normal
que Yesu ba crucifié dans bolumbu tout la bino moko lolenge kani oyo ekeko ezali dans plein centre ya Paris et puis awa eza na esika oyo babombaka ba or na biso na sima nango eza esika babombaka ba or na biso makambo nyonso tu ya biso ndenge ezali to tambola to monisa bino su bikeko mosusu oyo eza esika na bisika oyo tokomonisa bino na mwangonga moke nde batata banengwa eza pasi makasi soki mpenza ya solo biso bayindo tozomeka kolanda bato oyo tomona ete eza mpena bosatana nde ya bosatana oyo eza komona na bongo susu na miso ya bato tokende kuna mpo tokende kolakisa bino ekeko mosusu oyo eza na biloko wana matono mingi tobandi tozotambola kaka tomoni lisusu awa eza kutu na nengwa donc mama na mwana na ye bolungu donc mama na mwana baza bolungu mwa moke totuzani tomoni tata aza bolungu tata na nengwa baza bolungu donc tozomona pena ke awa exposition pena ya bolungu na miso ya bato baza na volate te donc eza makambo ya soni mingi ndenge tozolandela boye nde batata banengwa ezosala pasi makasi botala awa tata na nengwa baexpose bango na ndenge ya monene mpe baza bolungu oyo soki jeune garçon na jeune fille tokobenga yango bongo tozomona mpe baboti nyonso mpe eza nango na kati ya bolungu kotala bino moko soki bana na biso bazomona makambo ya boye lolenge ya boye mokili nini yango ekokofandela mpe na baraison nini yango ekopesa keno mokili na bango ezala boye batata mpe bandengwa epesa bino makanisi epesa bino mpe mayele epesa bino bososolo ete bokoma kososola ete mokili oyo eza mokili na biso te eza mpe maye na biso te tokovivre na mokili oyo te mundele ndenge nakomema mokili na ye oyo ayakomisa yango mokili ayafandisa biso ma motu eza mpena malamu donc tosengi na bino bato bayaka awa bavisite mpe biloko ya malonga bakumbela biso mpe makambo eza ya malonga ekosunga biso makasi batata mpe banengwa oyo ete tokamonza kosusu koso bato ebele bakokiza makambo oboye eza ta satanique mata paster soka yawa to nde boteraka na baeglise estce bino bokolinga pene na kati eglise bafandisa pena bato bazala pene na bolumbu na miso ya bato boye atako eza bikeko tosengi na bino kebi ekozala makasi po ete soki ya boye ekomi kobima seke ekomi kobima na mpwasa po bato nyonso bayaka awa bamonaka yango te mais religion africaine ekomi awa mpe emoni yango mpe emonisi yango na miso ya bato batata banengwa bomeka na kolanda bilili oyo po ezosala mpena mpasi makasi kiteni mpasi makasi mpe bino nyonso bomoni ekeko to mpe bikeko nyonso oyo eza na Paris na Tour Eiffel bikeko nyonso ozolakisa civilisation française bango nyonso baza bolumbu baza motaka epi badesine na forme ya nzoto ya mobali nayebi te mpenza ata bino moko soki mpenza ya biso boye na kati ya culture na biso nani akoki kondima mpenza akende na mwana na ye akende kovisite Tour Eiffel amona biloko wana nani akoki kondima yango totyaka par exemple ka ndenge eza wana toza na bikeko eza awa toza na ekeko ya président na biso Kasavubu ezalaka wana toza na ekeko na biso ya premier ministre na biso Lumumba oyo eza wana bo imagine ke non ekeko sikoyo ya président na biso Kasavubu ezali na bilamba te
Vous imaginez nano. Et ça m'a cambo oyo. Qui beaucoup à niveau Europe. Europe besoin l'exhibition sainteté soi-disant baza batu malamu. Donc ti au moins na kino balingana ba bilamba te ba ko wala te bilamba te eza na logique. Eza esika ba uti donc bazo ye ko lande ko la te bilamba. Ndele atikala ko la te bilamba te yango ayo ke la ngo pesonité. Atikala ko la ngo pesonité. Lelo papa na maman ba ko ke ne piscine ba ke ko sukola. Bango nyonso mama tikali na soki na bebe ngo mayo. Papa pe aza na mayo ba kepe na bana pe na mayo ba ke ko sukola bango sika moko na piscine. Donc ça veut dire que na ndako pe ba yeba ko pe maka ba douche te. Donc papa na maman ko ke ne pe sika na bana ba kepe sika moko sukola pe sika moko ça ngo pe lo moko te. Mais biso tozalaki na lolingi wana te. Tozalaki na forme wana te. Est-ce que ba image ya bongo bokoki kondima penza ke no tata akende na mwana na ye pe na bakende te batu bakenda ka batala ka tour Eiffel nde ba mona rango wana batala ka bazo mona beauté mais oye batami na kati miza libabe nyonso eza na mpoasa so est-ce que lelo batu bakenda ka tina niveau ya ko dénoncer likambo wana parce que ceux qui lelo bache ekeko ya papa na yo tu peux photo ya tata na yo aza bolumbu yo zo ke nozotala yango mais eza malédiction eza libabe parce que bon imaginer société wana ndenge ezalaki ils ont prouvé biso noir sur blanc ils ont prouvé biso clairement que société occidentale ezalaki société moko yebaka pe elamba te balataka pe bilamba te parce que lelo topesi bapreuve nango eza nini papa kokenda mama na piscine na bana ne bake piscine bake kosokola pas la banque est normal mais puis surtout le dit awa que les longtemps nous sous bana les tellement que ba changer ba forme et ba cerveau nous de la laver ba cerveau na bango qui na niveau que ba la sous na capacité té ya ko réfléchir to pe ya ko raisonner malamu yango ba komi ko fande la bongo bana biso pe na mikila poto o ba zo utamini l'Europe balandika kandenge mundela zaleli bango les jouer na mentalité wana bazaba mentalité ya ko développer donc la minute au son ngos ala développer il faut dire la mingi bolumbu selon les occidentaux mais alors que les hommes na pourrir que ezalinde bizaleli ya bokoko na bango ezande bizaleli na bango culture na bango ya kotika la bolumbu ko ibaka pe lambate ya pas na biso awa soko moni mupende ya mama ya botio même à moi si nous sommes dans Zéla, il a déjà ma vie. Nous avons dit qu'il y a la période moko, au niveau du Congo, comment on a un fils que moi si habillé na cinglé, ou bien à l'élo soi-disant body, na cinglé, il a un problème. Dans le cannabis. Mais bizarre ni wana auto comment on est comment on a cinglé et où tinde kuna. Et si quand on a l'accepté non, bizarre ni nyonso oyo ya mabe ya kotika la bolumbu. Et outil et pas ya le pembe occidentaux basant na sainteté té bike a autre l'action des arabes à niveau ya Paris mais bon kende botala partout na tinde bino bato bazana mikila photo bon kende botala bike ko nyonso na Bruxelles bokena na même à na niveau Italie même tina kati ya Vatican bon on est que bike ko majorité nyonso eza bolumbu ce que ça bolumbu net na raison net pour na nini bino ça ba sculpture pour la bolumbu parce que azo sculpter le lengo ba bazalaki pour atika histoire pour atika ba empreinte na bango ndenge ba bazalelaki ndenge na tina na bomona ba sala kabilo ko nyuso parce que bana bango esika nyuso kei au monde azo tika ba empreinte pe ba bikeko wana pour permettre bango ba que nos système tout à la raboy vous allez là qui boye na mtatelemi ba sala sculpture na yeto ba kangi photo pour dessiner. Il y a des œuvres d'art qui peuvent être camarades, qui peuvent être camarades, talo makasi. Tata ba maman, il y a télévision, il y a preuve. Et aux hommes on a et ça, bisoté nous tout ça lié. Mais ça, eux ils en ont déjà. Eux ils en ont déjà. Mais na vous voir mon télévision, tu vois uniquement au Kundola. Oh mingi. Batu bamona kati to na mingi kuna ebite mukoni boso mona ke no musicien moko bo bakei kuna Alexis bino na Tour Eiffel to pende kona bino moko akena niveau poto
akangi pe photo apesi bino pe ba image wana bamonaka na bango yango mais baprétaka attention te parce que baso commande yango de baservice et comment a déclassé parce que moto akomona yango aza te alors que tozokende kovivre libabe malédiction parce que pas na biso eza malamu te ata ya mama na yo te mais ya motu mosusu omoni yango eza mabe bizaleli eza malamu soki tokotuna motuna bana ya Caïn soki ya Noé oyo batalaki molungu ya tata na bango oyo bazala na libabe réellement eko bazala neti banani soki totiango na contexte eza na réalité parce que eza réalité te biso toyebi yango mais na contexte totiango na contexte eza réalité mutu oyo atali bolungu ya tata na ye ntango osali eloko te nde akeye bandi koreproduire yango donc c'est que réellement bango nde bazalaki na batalaki tata na bango soki bolungu nde bakendaki soki bandi koreproduire yango nsima nango baya pa na biso baya kokosela biso makambo ke biso bakoko na biso bazalaki na kolato te lelo todécouvrir que en réalité soki botangi na baekole oyo eza na Europe baekole occidentale bomonaki na kati ya histoire na bango ntina ba 1800 bazalaki na bilamba te ntina ba 1800 baza kotambola bongo tito kona ba 1800 fo bayeke mondele bazalaki na douche te bazalaki kaka kodebarbuye kaka nzoto oazwa bain boye te ezalaki luxe ezalaki ya bakonzi nyonso ezakosalama nango kaka na ndenge tozosalamelaka bongo mais ntango aye na Afrique ayekoli na Afrique balakisi ye na Afrique amoni mpe Afrique ndenge ezaleli nde ye moko sikoyo abandi kodéveloppe mpe kokopie Afrique esengeli bato balata esengeli bato bazala boye esengeli mpe badouche ezala biso bengaka kikoso donc nyonso tu wana esengelaki ezala donc ayimita yango nde epai na biso alors que ye moko akokaki nde kocrée yango te parce que ye na mokili na ye nyonso ezalaki nango te sikoyo aye na mokili wana aye nango ntina Afrique awa donc mokili na ye ya désordre ya sire bosoto wana nde aye kokomisela biso yango awa abongoli sikoyo histoire ke bakoko na biso azalaka na bilamba te bakoko na biso azalaka na eloko bayebaka ata kozipa nzoto te soki biso totongi siko motuna soki bayebaki kozipa nzoto te siko mpo na nini tokóma na symbole ya libabe soki omoni bolumbu ya mama na yo soki omoni bolumbu ya mama na yo automatiquement oza na libabe mama esengelaki azala toujours ya kozipa nzoto parce que olinga mpe tenge non liputa na yo alati mwana azokwisa yango atie mpe jipon na se mpo ata ekwei ndenge nini ata likambo esalami ndenge nini jamais bato bakomona nzoto na ye libanda mpo aluka moya abatela kaka bana na ye te mais environnement nyonso to ezalaki na sens wana même elamba na ya se ekokoki komonana te lelo na kati ya société na biso na kolandaka bato nde tolasi bino baimage wana ekei na kolamusa makanisi ya bandeko ete ya solo loposo pembe nde moto akumbeli biso mabe nyonso ya kolakisa bana na biso mitolo libanda nzoto libanda nyonso libanda euti epai ya loposo pembe nyonso euti epai ya loposo pembe nde batata bamama ezalaki moko ya manaka oyo tozalaki nango mokolo mwa lelo na ntina ya kotalisa bino na kati ya émission na bino Face B de l'Europe eza émission oyo ekosunga bino mingi oyo kokotalisa bino eyebisa bino nini na nini oyo bino bokosalela po epermettre bino bokoka kolongola bizaleli oyo mundela ye nango awa mais kuna mpa na ye asali neti sembla neti ezalaka te émission oyo bandosunga bino ya kosungaka meme bandeko na bino baza na mikili ya poto parce que bino bokanisi baza na paradis émission oyo ekosunga bino po ete ntango ndeko no atindeli mpe eloko oyo bapelaki ndeko mpena kuna azogalere ndeko azonyokola mpe azomona mpasi ezokundola bomoi na biso oyo ya biso baafrikain toza na mikili ya poto mpe bomoi ya bango moko mindele ndenge basekomportaka ndenge totalisi yango lelo na kati ya émission na biso estce biso na mindele banani bazalaki bolumbu banani bazalaki ya kolata nde tolakisi bino bapreuve mpe bonozwa baimage na kati ya émission tozali po ete bato bakokakola te moto akokakola kozala te pokuna mpe toza na bato nyonso osala mpe mosala bafula ezalaka te na poto tokotala soki ezalaka te
mais awa tolobeli bino malamu ke bomoi ya kozanga bilamba soki bokeya même ata na kata ba classe botangi ma manuel scolaire bomona ke mbele azalaki na molato te azalaki pe na elamba te yango omonisa nini aexpose yango partout aexpose bolumbu na ye bisika nyonso po bino mo bomona ke no ye ndenge azalaki mais biso bato mwindo tokendaka kuna lokola tozalaka aveugle lokola miso ekufa nango deja bandakala ntango tokomaka tomonaka bamalakisa biso tour Eiffel ntango tokomaka tomonaka tala Paris tala Paris tala Paris otalaka tour Eiffel mais nyonso na nzinga ozotala no yango te otala no yango te po makanisi na ye eza deja focalisé na eloko moko okende Champs-Élysées mpo mona kaka minda ndenge ezopela okende kaka tour Eiffel mpo mona kaka monument wana kaka ndenge ezalelaka po etambola partout ya biso kutu monument na biso ezalaka na échangeur awa ezalaka kutu kitoko koleka wana ezalaka kutu kitoko koleka wana mais bato basalela yango publicité baza na bango pete soki tolobi tosalaka bapolo uniquement ya kolobaka kino Kinshasa totiaka bapolo wana bakongole mingi bakosomba na bango yango pete baprofere basomba oyo ici c'est Paris tie tour Eiffel wana momoni kino awana aza développé donc bandeko na biso baza kuna baza mingi focalisé na baimage oyo mondele asalakisa bango mais oyo nyonso eza nzinga wana parce que même bato oyo tokendaki na bango bandeko mosusu tokendaki na bango bato mosusu bakoma na bango mpe Paris mais ntango biso tokomika sur place bandi kotala tontaple nano place yango mpona esi nakenda mpe place en place yango eza mbala liboso te nakende ntango mosusu place wana esi nakenda déjà mais nakendaka na molimo ya pongi nakenda na molimo ya pongi namona biloko wana te donc il faut ezala éveillé mpo mona mpo lelo tozolakisa yango mais na ndimi te eza na bato ebele tosala daya émission mpona kosala nefise remarque wana omona mpe pasteur to mpe mosali ya nzambe moko awa na niveau ya RDC akei kovisite Paris akomi mpe wana akangi bafoto mais azoteya ntango mosusu bato na kati ya lingomba na ye abi komona bolumbu ya tata to komona bolumbu ya moto eza lisumu mais omona ke ake kuna visite basali makambo nyonso esengelaki asala mais atikali ata moke te kotala yango mpe komona yango boye fozala toya na miso ya kolamuka miso ozotala mpenza bien boye ezomona te mais miso ozotala donc ozotala mpe ozomona donc oyeba keno eloko na moni boye eza likambo boye eza te kaka tofungoli kaka miso na biso ya kotala kaka boye me makambo ezoleka wana tozomona na biso yango te batia image moko boye ya président moko boye soki Jacques Chirac soki nani totia na biso kaka yango mokonga na kokende Paris fo namona nde moto ntango okomi sur place luka mpe otala réalité ya makambo ndenge esalama sur place luka oyeba réalité environnement wana eza ndenge nini soki bino oyo imagine bikeko nyonso tona na bakombatant na bango bata makasi batieli bango bikeko mpona kolesa gloire na bango ebikeko yango eza yango bobo na bakonzi mosusu bakonzi yango mpe baza na bango kaka siko bandeko na ngai tomituna nani mpenza azalaka bolumbu biso to loposo pene me na motuna totuni nakolika boza na biyano nakolika boza na biyano oyo ete na kati ya chaîne na biso ya Pouvoir Monter télévision tosungaka bino mpo ozwa biyano to baréponse yango makambo ebele oyo boza nango tokendaka na 1999 plutôt quand tokomi première fois na Paris yatokela komona biloko wana nakei lisusu na 2003 yatokela komona yango mais ntango tokia na 2020 tomoni réalité tomoni wana mais natikala mpe okenda tika mpe onatira attention eloko moko te nakenda mpe namona nyonso to na visite mpe nakangi mpe bafoto na bimi nakei nazalaki miso kolala so nazomi tuna soko motuna bikeko yango eza ya lelo to eza ya bandakala mais alors ke ezalaka nango wana mena totikala ata moke te koprete attention na makambo ya bongo ezosenga otala yango na miso ya kolamuka ndenge to omondela yango na ndenge mosusu yango omoni na Pouvoir Monter télévision donc eza lisu ya bayindo oyo ezotala
liso ya bayindo oyo ezolinga elakisa bino nyonso na oyo ebatamaki nyonso na nkuku tomisango bongo na poisa nde batata ba mama ezosunga bino po toya ntina bandako na bino tolakisa bino makambo oyo tozomona te na miso boye kasi ezali na mikili ya poto ezosunga bino boyeba nini nani oyo bokokosala même par rapport a bandeko na bino baza na mikili ya poto ntango bazoya na bizaleli baza nango wana bazoya ntango somo aye mpe aye na baforme ndenge ayeli wana eza lolenge na mikili ya poto yango normal nde vuva mo télévision ezosunga bino okoka komonisa nyonso wana epai na bino nde batata ba mama ezalaki moko ya émission na bino po opandisango na bino tata pero na kati ya émission na bino face B de l'Europe lelo te découvrir que en réalité na nyonso ya nyonso bilembo ezotalisa ete bato bazalaka na bilamba te eza bongo na ngambo ya loposo pembe donc biso nde tolakisi ye ndenge nini ya kolatela po ete biso epai bakoko na biso ntina bato bazalaki na indépendance tozolakisa yango malamu komona lempiske ata mopende ya mama na yo to ya tata oyo abuti yo ezali mbeba makasi mpe ezali crime monene mpona libota mpe mpona bato nyonso même na niveau ya elateli eza mpenza malamu te nde batata bamama tosenge epai na bino po ete bokoka kokoba kolanda biso ntango nyonso na kati ya Vom Télévision oyo émission na biso face B de l'Europe ezalaka chaque lundi na ngonga ya 13h kolandela manaka ya bapaya to na calendrier corona tolekaka chaque lundi à 13h nde bosala makasi bokoka bon kolanda biso po ete na kati ya émission oyo bokozwa nyonso oyo ebatama na niveau ya Europe oyo nyonso babombela biso na niveau ya Europe bokoka kozwa yango po esunga bino na bomoi na bino mpe bokoka bon koteya bandeko na bino bautaka na mikili ya poto ntango azokóma awa na niveau ya Afrique ayeba ndenge nini akose comporter po atikala na kati ya culture na biso azala na bizaleli na biso azala na lolenge na biso po bizaleli na outa nango kuna ezaka ya bato naka nde tolakisi bino baimage donc ntango oya awa esengeli asentir pendant que non egene ye kotikala na lolenge wana parce que mingi mpo ozofanda kuna okoma ozwa mpe lolenge na bango biloba mpe mingi ya bato bazwi bizaleli ya loposo pembe yango bakomi olongola bilamba bakomi olongola bilamba donc mingi kozwa bizaleli ya mindele eza kolongola molato parce que bango ezaleli na bango nde yango wana donc toluka te tokoma lokola bango batata bamama na ntina wana Vom Télévision telemi mpenza na ntina bongo susu ya koteya bino mokolo na mokolo po ete tokoka bongo susu kobatir to mpe kotonga société na biso ndenge bakoko na biso bazalaki kosala yango matondo mingi lisusu na équipe technique nyonso esungaki biso mokolo mwa lelo oyo eza équipe technique ya Vom Télévision matondo mingi na bandeko banso bazosala mosala ntongo mpoka po ete Vom Télévision ekoba kozala etando oyo ezoteya bongo lisusu mokili mobimba mpe molongo mobimba ya bayindo matondo mingi mpe tokutani na manaka oyo ezali koya